La joie de vous retrouver encore une fois de plus devant vos télévisions, tablettes, tout dépend du format où vous nous recevez chez vous, dans vos salons de coiffure, dans vos maisons, ça dépend. À l'endroit, à un autre, on vous dit un grand merci. Merci d'avoir choisi Décarré Bachir pour vous tenir compagnie. Je vous dis un grand merci. C'est toujours avec plaisir. Vous allez toujours continuer nos compagnies, informer, nous divertir. Pourquoi pas comprendre la bonne humeur. Je ne sais pas, situation nous aurons les gens actuellement pour nous peut-être ça des problèmes au niveau. Il y a Moussala, il y a famille, il y a Bana, machin, bref. Tant au monde a décarré, au monde a mis le monde a biso, tout le bélarasi, on a la bonne humeur. Donc après on va transmettre la minute joie, na gaieté, pourquoi pas bonté aussi, pour le bonté, pourquoi bonté parce que on a pas problème tout. Tout ça pas problème na niveau Moussala, na niveau famille, na ba quartier, na ba bref. Et bien, on a bien filmé, nous sommes vraiment là, nous sommes vraiment bolingo. Donc, bref, quand on est là, on fait toujours l'effort. On a une comédie, on regarde toujours quand on appelle ça, toujours ambiance et qui tourne. Voilà, quand vous les remarquez, quand on les constatez, je suis accompagné de ma consoeur au nom de Miss Lolo, Maman Lekebaba, qui est de Lolo. Nous sommes en 2025 et Bandi, Balibo, sauf que nous avons une émission de Lolo. Nous avons Miss Lolo, voilà, Miss Lolo. Donc, voilà, vous en mettez en retard, la boue, comme un mot, pas c'est très important. Vous voyez que Miss Lolo a l'obasa, a réfléchir, ça rappelle bien. C'est que j'aime la papier, pas Miss Lolo mi balé pour réfléchir dans Royemba. Je crois que Royemba, ton CK, ton cœur, ça peut être conseil pour tout le monde mordi par rapport à ta rapport. Bonjour Miss Lolo, merveilleux, bonne année. Merci beaucoup Décarré Bachir, mon petit frère que j'aime beaucoup. Vous pouvez dire qu'il y a un roaming. Donc, 2025. Tokoti nzamba bombi biso merveille mbote na babaku ko sur le monde entier bato bolinga biso en tout cas maman Zozo na biso mère Z ma sociale mbote na yo mama mbote ebele na maître pati ko chekola lokolo ya mama maître Mathieu Kazanga mama Elimbizi hymne national mama Fimaema mama Yvette Pemba maman d'amour maman balinga sila maman ba soutenir biso en tout cas merci beaucoup à maman Sylvie Kanyeba na États-Unis merci beaucoup na maman Bibiche Mathieu Koutubi la motema ya papa Joseph Koutubi la Irdimbe merci à toi aussi merci à maman Jeannette Kalikou Manzembe en tout cas batutu obolinga biso bonne année na Dorcas Bolokoko na tata moi Tendresse Dibinga na tonton Hervé Lesai na tonton Moura na tonton Barezi na Malika Mania meilleur ve na tonton Bishop Zuma Sandrine tante Sandrine tonton Irano tonton Zuma na lobaite tonton Zuma na biso nyonso babaku poto soutenir basila auto ndima na biso basimba saki babenga biso basimba saki babenga biso bamboa to ndima na biso ko soutenir balekechu bamalik ba Pivette banani Tanya Mabedi en tout cas to ndima babenga biso basimba saki to ndima na biso to ndima. Voilà, tout le monde avant tout d'abord maboké, tout le monde a besoin de traiter dans cette actualité, parce que le bilan président tout le monde solo oyo, ça lui passe, ça lui fait Sony, bah tu veux commenter ça qui nazonga na maison mère, nazonga na catholique, nazonga pas babi pas comportement ba ça la nzambe na réseaux sociaux, ça nous ils ont nourri sous batuté. Comment na matama banzemo to ba ki mama zamba, fille mama zambien, asa ba prier na kuna na zo, ba okende ba fille ba okende, mais tout à coup, on va français, tout à coup, maman ça les transformation, maman comme youtubeuse, maman comme ça n'est pas tout, maman comme soigner là, commentaire comment on a mon salle Nzambe, servant de l'Éternel, pour se comporter bon à la télévision. Merci beaucoup, Décaré Bachia, baba qui tourne babango, na biza na bango, oyebi na oyebi selon mon corps. Décaré, il y a d'autres personnes. Moi les tingane na zabo, bat maman na ngana filmo mutu likolo, mais son a eu que na sali na okinde 2 ans. 5 ans, madame Balondima. Aka, comme vous. Au moins, c'est le côté Aka. Parce que la crainte de Dieu. Voilà. Vous comprenez? Moutako mona ngana fani na mo mbali moutako mona ngana zara. A raisonner nga mais nga mona no tambola. Vous comprenez? Na ozo sala batu. Eza na mama kaka Tamar oyo na nini na ye na mama kaka Tamar oyo na zo alobaka nini mobali mosusu
akokoya na bulke abima na yo simatika yo mais soka eraye akutani na yo saki prière ya kubungu mobali wana olie atika yo aye ko bala yo déjà ozo mena battu la vie à fornication c'est déjà un péché ozo comprendre muto abanga nzambe po Bible lobi si tu obéis à la loi de l'Éternel ton Dieu tu suis ses préceptes et ses commandements voici les bénédictions qui te suivront et qui seront ton partage to banyo banana en Deutéronome 28 to banyo na 14 tant que tu es na 15 babi voici les malédictions qui te suivront et qui seront ton partage si tu n'obéis pas à la loi de l'Éternel ton Dieu. Oui, bah pesa na ba gangrène, bah pesa na ba hémorroïdes, ce sont des malédictions na bato oyo, bato saramibe kwa nzambete. Siko zwa siko banana 15 ti. Zwa siko banana 15. Si na suka. Il y a verset biblique wana ya Deutéronome wana. Deutéronome 28. Banana banana 15 ti na suka. Il y a que des malédictions et des malédictions na ba 50 quelques. Balobi no moninga na yo mobali akozwa mwasi na yo ozwa fiancé mutu moso obotola wana eza na ba malédiction si tu n'obéis pas alors tango mutu ozoya il faut talisa bana nzambe crainte de l'Éternel yebisa que moni tango ozotambola boye ozobima na mobali sambala yo c'est déjà un péché ozovivre na fornication oh Dieu n'est pas de la fornication ozo comprendre naebisaki bato tango topesa bana bakombo fo koyeba kopesa kombo ya mwana signification yo ozozwa kombo lobi ngai mama Tamar abima na papa bokilo na ye na Bible soko otangi na Genèse 38 okomona place oyo balobi femme Tamar parce que abalanaka na bana ya Juda mwana ya liboso ya Juda komona ezalaki Ur azalaki malamu to liboso ya Tamar abandaki kose comporte mabe nzambe abomaki bazwi Onam deuxième enfant ya Juda bapesi ye Tamar olie azongisa postérité ye azalaki kosopa mai libanda okaka bwakaka libanda excusez biso pour le terme mais ça il faut t'expliquer abandaki kobwaka mai libanda nzambe abomi kwabwaki kozongisa nini kozongisa postérité ya mninga boyaki alobaki bana na baza yanga te na kobota te nde papa bokilo aprometaki ye Shela azalaki troisième fils ya Juda Shela azalaki mwana moke ayebisi ezonga mpa na bino na ndako ya papa na yo vanda na veuvage jusqu'à ce que Shela kokola tokopesa yo ye après mama ya bana wana mama bana Juda tango akufi Juda vandi matanga après asilisi il fallait que kotondre ba brebis na ye na mboka mosusu batu baye koyebisa femme Tamar ovandi awa papa bokilolo aokende na mboka boya azokende kobomisa bangombe na ye femme Tamar alongoli bilamba veuvage alati bilamba bachel attire attention alati bilamba bachel atie voile avant na bifurcation na molili loka pe mobile ocho kufela mwasi avant na gitango mulai azue pe lokola chel femme Tamar na mutu na yebite na obima na pa bokilo mais pa bokilo ayebaite on se comprend parce que yo zui kombo ya femme Tamar mwana mwasi asala kombo na pa bokilo yo zui yango lati na nzoto ngai mama Tamar ngai papa Tamar bokomi ko swana na bafu na ba commentaire na ebe loko ngozo lekela nga mobali olia maîtriser mwasi mobali akotine na kati ya je wana mobali pa komi pa ko swana ça me rappelle sous ma voiture za maison c'est la biso bato bakei bato basi bakei ba ozonga te bakela mon pépé Tony, on continue la distraction. Omoni ngai, ngapela ko linga te ne machanga maboko. Mais soit bien. Ozo comprendre. Mais fallait qu'il pas. Femme Tamar comme ça on le kwani. Nga ba non, mosa nzambe merci beaucoup pour la prophétie, on va prier. Parce que nema yemoko, mouchoir na yeko isai. Miss Lolo, les Camerounais les beaux. Na Japon. Attends ici ka funde za la wana. Afula apupa na mshabo batu bakweya batu bakweyi na kiliba ekweye na liboko protocole lokota popoli bo ekwesa emonema Miss Lolo ya solo nikaone boso sona video na to mona na TikTok na lobi na yo makambo na loba ndimela nga pongala ya ko loba mama lokuta te voilà est-ce que yebi ke Paul la Bible bakena na mboka moko boye maman m'a prophétisé sur bango botala basala nzamba solo bango ye baoya
Paul a lobby arrière de moi Satan. Parce que moi si on a prophétisé n'est-ce pas Python. Les lobes a te belé ba comme qu'on prophétiser na Python. Diable azana 99,9% ya ayebi moto parce que yenda mané ko tia so la perfection. Le diable mettait le sol Lucifer mettait le sol à la perfection. Nzamba lobi omoni déclaré ba chien ndongo zabo ozamwana ozan étoile okobonga osala boy. Diable ya tie a scellé quand abeti caché. Tant le diable comment luka kokoka na nzambe. Parce que nous faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Diable a zala quitté. Ils étaient toujours à toi. Nzambe na Saint-Esprit na fils. Diable comment luka koka na nzambe nzamba boira kaye. OK. Akitaka pena armée na ye. Or les enfants d'Anak. Bana oba ange ba bota na batu. Baza bingambe. Oh ba histoire balobaki ke liboso na bango biso to aloko ba soterel. Nzamba fola mabele. Bato nyonso tout bazalaki na doute ya nzamba Israël bandinda retala kaka José na Caleb. Voilà. Mais le le monde na compléter na lobi ki ata yo po lingani ma cholo bote. Telo lingate. Na sens ni en fait na habité po na ngana mona mama tama le quoi to yi bande ba lobaka ke ne mam ta a faux prophète mais ko ça la semblant de lobi wana. Ti ah oui papa na ndini message mais o pasteur o lobano ozo boudé. Mais c'est là que parfois tama azene lo mo be na kate mais il bena ko mi like ça ti. Elle a eu succès tout le monde a vrai. Il y a orgueilleuse. Voilà. Très orgueilleuse. Oh, je pense que tu as orgueilleuse. Quand les sorol ba mapekisa la gikam. Az orgueilleuse. Oh, Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Tant que le bébé na makasi, na taika ya pla lokwanga boy. Le bébé boy a ko scandaliser, te scandaliser le biso. Ah, a scandaliser le biso. Mais tu dis que maman ta mère qui a mon kanda pourquoi tout le monde a maman Laure, to yoka que papa Christian botana mon chanteuse mora maman Laure. Mais tout le monde t'appelle maman Laure, elle s'expliquer la télé. Maman Laure pas banal orgueil. Tu qu'on s'expliquer. Orgueil oui, c'est normal. Mais il est pas d'accord orgueil. Qu'on s'expliquer la télé. L'orchestre téléphone s'il te plaît. T'as la monnaie bateau non chose mona, ce sont des hypocrites. Ce sont des hypocrites. Bateau non chose mona wana. Mais ça va hypocrite. On se comprend. Na lobi na yo nani déclaré na biso. On a nini tango babandanga na bazamba. Tango na bataka bango mafuta te. Femme Tamar depuis kaka balese to joana et sala lokwa avion ezo bataboy. Na mafuta ba sopela ki esanga na ma miso. Femme Tamar banda wana a changé. Babi libanga fali. Mwana abungi nzela. Bobo tindaki ye mosika yango akomaki se mitelengano kokolakisanga nzela emebinganga yo baninga nakoluka nzela ya bomo po bato ya mokili mabe Baboye azua lobi Chikibadi show me no way ya teto Chikibadi show me no way Kata show me no way Kata show me no way Babugi nzela Babugi nzela Pola nini Badim na bofrande Ebe isi bako mutu Dim na offrande Na show me no way Bitumba elekilinga ye Osikala langa Bitumba elekilinga kaze Osikala langa Femme Tamar Femme Tamar bitumba elekeli Femme Tamar Balumba banyokoli ye Osikala langa Femme Tamar omoi banje moyembi Bitumba eleki makasi Bitumba eleki makasi Azo benga Allô, allô. Si Jérémie traque le makina de gayo. Moi ta marée. Ya begino la. Na bigi bana fali ça c'est ma femme. Kasi na fali te. Bana so fali mais na agir pas fali na agir. Na so fali na agir ni fali na agir. C'est que fali mta comme ça la taille voilà. Ça nous avons 28. Na ebisi. Ko na 28 poli boy. Matama. Wa 28 lo ngekemba boy zalaka. Non, si question le bagas 29 ans. Matama 29 ans. Te siko na lobi fali mata yen nani?
fallait maner qu'on peut ça baron minerva na ya génération ya fallait on ça quand fallait ma cambu no domi que fallait ma cambu ça quand ça les droit chemin quand on va 2000 et quelques na âge on dit on me rappelle ba mi va travailler ça ça film alors mais na ki sense ope na vana na aka deza na ya lemba donc quand on lemba ayepe lemba te lemba ya ngambu ya kan et dans la bande bon me ba la kan kokolo kan ko la ngo bande mais la kan kokolo oh la bagate yo la kan yo c'est là oui na lelo ni na be ni na lemba mais na kan mobutu donc ko lemba ni na longo so distraction lemba na kan mobutu ya place donc c'est la vibrer à la téléphone ali Olanda na siko na na lemba wona na ka nguni yango pe ya côté nini company kama mobutu pe ya côté nini ya debi bo to ya catch yango la kwa koli na soda yango za munoko no mabe koli na ka je ne savais pas oyebi siko kuna banaka ane lokwango yango za munoko makasi yango moni aza trop potent ozo ya ko s'expliquer en plus mais mon bal les on a avant d'être nema appelle nos prophéties car la son a 2000 combien il est sur maman lelo oyebi na mobali na mwasi na mona bango baza bazozo le même dimanche voilà mobali alobi bango balata mais babimiseli bango toji na bango balataki na mobali mpe bapambolaki ye donc et comme moi ça comme pasteur mobile peut pasteur voilà so comme pasteur tala makambo ambré je suis en pleine émission mobile a bien ça qui vocation na moi na lundi donc na mobile pas ndima moi c'était oh là là on couple ndeni no mon poto oh lo Miss Lolo on continue to mama basala nzamba ko izole mbisa bato to taper dans le solo oh ya pasteur Mike oh to mon pasteur Mike dakumu kufa ne chababe babi basona na mowoite moyo ana pouvoir se défendre été moto akufi à la faute sous te pasteur Mike Alamba avec beaucoup de bandi dans un bango au lobby que moi j'ai jamais parlé avec Kofi Olomide dakumu da peut dire et Chika baba dans ce côté Chika baba moi aller chez Kofi passer la ngala kisi mais ba vidéo epini et puis merveille Rambo à lobby qui est monsieur l'orgueilleux à Kendaka et pas Yakofi asa pire petit Yakofi abi ya banda ko simba téléphone à Kofi amona ba appel à Mike Kalamba ezokota plusieurs fois un pasteur menteur déjà vu na ye nanu déjà yango na tuni na commissaire pasteur nga na yebi azaki moyembi na yebi azaki mobala camarade nanga mami akufa na ngola OK leki nanga mobala ndo beta saxe pana Rémi na biso akufa OK moi je le connais koni batu bazolinga koya ko sambwisa nzambe boy tina niveau te Dieu n'est pas notre ami voilà on a vu plusieurs personnes Obotanga Yesu ora papa luka malamu we komolanga e monanite komona ye tomoni yango te qu'est-ce que vous continuez na buku ya boko komisa Mike Kalamba pasteur nani akomisa ye pasteur po azaka ko samela la cité Bethel Moïse mbiye oyo ye lelo amona kalokwa nyei na ye Moïse mbiye mtando soma ba CD na yazo soma ona ba $5,000 to mona azo soma azo bimisa mbo melelo Moïse mbiye ko ennemi est-ce que na Moïse mbiye pena ya komisa ba pasteur point d'interrogation ba ba problème be dans lobi na yo to sima Moïse te pas ça il a problème na bisote mais ba ozande likambu ya nani ya komisa Mike Kalamba pasteur papa spirituel ya Mike Kalamba nani Adi soit Lukagi Makambu et Souka Mabe, Bota na 2022. Après, soit Chika Baba, Chika Baba, Yamashetele, mais Yamashetele. Kasi ma parole la relaye. Ba combien mon pizza boy? Yamashetele. La télévision la carte Yamashetele télé. Yamashetele. Donc peine dans le camp comme yango yinza ba frappa comme nous juste donc va peut-être liwa pe da kumuda peut-être passer ba kama sambela ki yango na lobi boye mutu bokote azala droit ya boma mutu Bible lobi y arrive-t-il un malheur
dans une ville, ça que moi l'Éternel dit en soit l'enterre. Même il malheur, nous c'était comme la rabbi Sonza Baïba. Voilà. Parce que ma vie tout concourt au bien de ceux Qui aiment Dieu. Voilà. Le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre. Vous comprenez? On a la bataille mais voilà ils ont pas fait 20 gloires. Bible les oboya na ba pasteur bazo ka ba 20 gloires. Bible les oboya. Parce que Dakumunda aloba likamboyo ça fait 4 ans, 2 ans, 3 ans. Mike a yebe mission na atala pe yango. Pona nini ayaka ko telema dio de la charité atsape Jésus. A comme si nzambe muninga ne Jésus. Est-ce que c'est vrai ça? Mais yo ke na pa ya Kofi. Est-ce que c'est vrai ça? Et puis, pona omona ke batuana ba lo mama. Pona omona ke batuana mi balé. Tala ya zolo ba parla lango yo, interprète pas le bi mususu. Mais toujours la interprétation té. Ya ba chetele. Ya ba chetele, toujours ya ba chetele interprétation té. Interprète mususu tango lobi, confier chez lui. Bokende retourna ye. Yo interprète, so boza na poste adresse bo to pesa dino. Oyebi on Ah. Bah tu faut pas l'ande la ba fait, maloba, les faits. C'est trop fort. Faut y maloba. Décaré. Oyebi batu ba kosami trop. Ngai ne naza boye, naza awa Jean-Baptiste, la voix qui crie dans le désert. A planifié le chemin du Seigneur. Parce que Kalamingi te yesha zoya. Batu ba kota ba distraction. Ceux qui mutazaka moyembi, Kalamingi te nanyo pense église. Ya wa munene Nice. Il est pas comme un pasteur. N'a jamais dit ça yo. Ouais, parce que comme raison. Na lobi Kalamingi. Oyembi ka bakay so juste c'est comme pasteur. Nazo kamwa batu ba comme fuka melabino, botsaka ba maboko. Nanya pesi au droit wana. Et quel droit? Qui t'a mandaté? Nanya mandaté. Dorcas s'il te plaît. Dorcas. Téléphone s'il te plaît. T'aimes ça? Et bon, mi-temps chez Katani. Et quand c'est? Ok, tout le bas. Nanya mandata kabino, bobo koma ba niveau wana. Ok. Non. Pour la nini Congolais, azaka so amoni muto ayembaka, akisali comme pasteur, moke l'église. Mais l'église est surtout là dans pays. Et comme kaka bato ba yembaka de comme pasteur. Est-ce que bangonde papa le moloto bando yemba mazaki pasteur, azako sabe la louange. Pasteur Atom ce sera comme pasteur et ça parce que pasteur Roland Dallon a commis ça qui est pasteur pour mon qui azana donwana. Eza a commis c'était mais à monique moi na azana ministère wana a maboko. Ministère. Yo zana ministère pastoral té au commis pasteur. Mathieu mafuta wana yo boy yo lovinza be merci mission accompli na kolia badini na ofani. Na action de grâce. Na action de grâce. Na repesa ya machetele. Ya machetele ya kala télévision. Chika bororo. Ya bajida. Yewada. Fantaba. Apapataba. Shishacho. Otikala le Vitumbo le kibagaze. Botikala benga ya Yesu. Dieu basta la saste. Mama kama. Voilà batu bazole la batu kama ya biso. On sent de pas ça. Na dépôt yo ozaki mabota te. Sopela ga ya. Mama. Nzambe ba ya. Nzambe so ba zambia. Senga mwana. Non, on va mwana foot ici. Mwana kufa. Alaka ni chocho ya 6 mois. Yes loyaka. Ala baluba banyokola ye. Baluba banyokolinga ye. Otikala lela ya yananga. Bitumbole ki makaze. Otikala benga ya Yesu. Baluba banyokolinga ye. Otikala benga ya yananga. Bitumbole ki makaze. Otikala benga ya Yesu. Bitumbole ki makaze. Otikala benga ya Yesu. Dans la vie, on se ma boîte. Nabi boye ya. Bonjour. Nabi boye. Décaré. Bitumbo le ki makasi. Bitumbo le ki makasi. Baluba nde banyokola ki. Asa ni baluba basali. Mais oui ka mutia mabe. Bible le dit rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. La pasteur yo tika na ranki na haine ya bitumbo eleki makasi baluba banyokola et puis likolo nango fatama tant que servante de l'Éternel servante de l'Éternel oyebi parole
yozo vivre na mibali mibale ah mais libala liboso ya baluba banyokolanga mwana nazali mwana muluba ti yango moya kipata te atia matanga te oh deuxième papa Tamaro mobali ya mibale révélation comment ça va bouger nana mwana kan mobutu yo mwana bato bakola kale mutule baezala te mwana kan mama Tama oyo ndenge oza boye otikala na rando na biso baluba po tonyokola na libala et puis obeta lisolo bala na 23 ans mais mobali ozo vivre na ye wana aza deuxième mobali na ye lolokwa yesu na femme samaritaine na pui atindi alobi kele olukelanga mobali na abi naza mobali tabi olobi ya solo mpona nini bino boyo osaka na bato boye non il blague avec nous. Blague à Sousou. Oui. Oui, Sousou. Moi, j'aime pas comme ça. Quand je me fâche directement. N'a pas de temps pour pousser. Non, guys. Please, I was a miss. Please, I was pousser. Non. Pourquoi? Et puis moi, la mission Balouba, il faut dire cela moi. Jamais, faut ça va. Yango moni mutu mbazali na souci mwana ngote. Yango abi ça ka fausse couche après yo bota lisusu. Na Balouba kaka. Et on ba losko ya papa Tamar. Papa Tamaro. Na papa Tamar ba na mona te. Baso bota. Mwana wazapi. Na on ça. Dorcas. Baso bota, bana mwana. Mwana fa na Afrique d'ici. Ya Balouba. Ya Balouba fa na Afrique d'ici. On la poto 4 fois on no bota te. Femme Tama. Donc, il y a le Bible qui est le but question qui moi ça mal va divorcer. Moi ça on va na bon on mal on va na bon ti l'un des voix ko kufa. Yo kaka ngote. Ko ça nzoto kaka. Okuta ela mutabu kwa kubu. Puya ka kubu. Tout na kwezoka. Tout est koti. Baluba banyokoli. Asa bebe na Yesu. Le di makase. Otikala lela ya la. Baluba banyokoli gaye. Otikala lela ya. On s'entend na Zamba. Na Zamba. Nini mamoyo? Ngala fanda kote ndazo kimule beti. Nalo ba Yesu. Te wala yete. Wala yenis. Te. Wala yenis. Non, ça va dans mon kaboué. So nous les petits dans tel ensemble. Wala yenis. C'était alors similaire. Ah bon ah il est Muto ba nyoma jaka passer Moïse bine na ka histoire. Oh Moïse bien nyoma papa mbuta moko. On est payé. Surtout ça ta passe. To vana na space. Donc nzamba zale ka bata passe. Bata passe neka nde mutu batsanga ba place ba nzambe. Yebisana. Tenga za musala nzambe. Ngaza musala nzambe. Miss, na meto tsika so ça to ko na dossier oyo to moni que ça soit donc voilà. Que ça soit plateau yo ezali kabwa. Non. Oyo kaba. Non, voilà jango. Ya baba so sisaka tekende. Maître tout kana basi. Moni muchiba aye korobaki Mimika Beya akanga José de Londres na Kiss to moni pas maman international. Ko kalika modèle wana. Est-ce que ni komona Mimika Beya akanga José de Londres na Kiss? Est-ce qu'il y a un rapport selon toi? Bon, en tout cas na rolo ba histoire moke nga na yebi Mimika Beya na José de Londres balingana avant. Avant penza José de Londres lolinga Mimika Beya wana kutu mamisa chama master nga na PC mbote. Bazanga ba to to zanga biso sur les hérédites mais to za plan mo mbale ba okanga mama kasi ba Mimi nde na yebeli azaba genre ba fille oyo alobane mingi te. Pas ba Mimi baza balo bakoli na discipline na salon wana kokekanga ka mobali na Kiss. Je trouve ça un peu bizarre mais de toutes les façons na kokota na profondeur te pona sala nini oyo na confirmer te parce que omoni nde tozala bon ndeko zo mona nga oyo ezali longi mais face caché na nga oyebi te. Chacun de nous a yebi ndenga tambusaka vie na ye. Théâtre oyo batu baluki vie mingi. Ozo comprendre. Donc batu baluki ba vie mingi. Mutu musu pour la succès na ye. Ake simbela ngo Kiss. Musu pour la succès na ye ake lukelo na Nzambe.
Ozo comprendre. Donc naza penza na affirmation moko te na kotia place wana mais ye moko mimi na mettre Muchiribara. Place bakuta na ina yebite. Vous comprenez? Place bakuta na ina yebite, soki eza ya soloto ya lokutanga na yebite, mais non yebisaka mettre Muchiribara boy. Il faut air moko azana ba retenir. Eza na mamususu so bosali. Eza ba sifi na ngopoke na. Yango mona ngai na yebisaka nzambe. Masolo akati. Masolo akati. Bete na mutu sote ka yema. Papa responsable. Ni wala. Poso na bina ba lobete la batu masolo na nga. Mutu omema discours à transmettre on a ndé. Allez, c'est ça. Alongoli oyo a atie e. Échanger mbamo. Échanger phrase nyos. Échanger. Mais Muchiribara na so ba kutana na mimika beya wapi, je ne connais pas, je ne sais pas. Basila na barombali. Mais de toute façon ndenge na ebeli mini. Peut-être qu'ils sont simba qui n'étaient pas respectés par contrat et sur Pimbongo et Tikala. Tikala, il y a Bimbongo. Est-ce que Pimbongo a combien wana ou maître spirituel à l'écabo peut-être à la bayoka va monter. Il y a un habitant Mimika Beya, José de Londres Lingaka Yakanga, José de Londres la Kisite. Alors ça ka Kisipo. Mais poto peut-être. Pour abemaye na poto. Peut-être. Batu mikolo ne monte kela ki. Kela na poto. Oui, vite, a même la valise à taille n'est pas. Non, mais mieux, il y a sous la roue. Sous le gâté, Stade de France, oh yeah. Fallait un tonne ça, ma conlèvement. Yakini, la Stade de France. Mais ça passe, mais on dit comment même pour la gloire, pour la gloire qu'on a bien qui si pas banga pe, comme oser les tous oui. Personne ne peut pas s'animer bien dans cette situation. En tout cas, na bonne problème. Là, ça a le conseil, on peut s'attendre. Oui. Là, ça conseil. Pourquoi on a mis ça à l'obéla à la TV? Vous avez les éridiens. Vous avez les éridiens, mais vous avez la chemin. Ok. Tout a la duchesse n'a expliqué comme les hérédités. Oui, mamie la nyonge là. Mamie la longue là. Après ça mise pour répétition. C'est ma fille. Ngai moi la mamie lo. Ah, quatrième que l'accent sur son. Kofingo la imitango panaye. C'est ma fille. Dans la bébé na ba pour la sila. Nga so yelisila mabe na bo. Yo forma ngai ka so former nga mabeti. Falo former nga za bien éduqué. Forma mabe. A forma nga mabe. O mete ka forma nga mabe. On va se souvenir. Da comment na comment si ya YouTube. Maman mon liko kilo. Mituba ele keringa ye. Otigala bega ya yeze. Balu baba jogo ninga ye. Otigala bega ya raga. Bo bela ya kala la te boa. Mamilo, bonane. Bonane mamilo. Mamilo la sila obi ke tozong si esu na 2021 sila makasi. Mamilo la sonte, qu'est-ce qui se passe? Iba bete. Qu'est-ce que peut-être so zaper so pe bien résultat ma bien. Ya kuna mabena ba onyoso. Mais nous qui sommes déjà babi fait ceci là en fait à cette date va le bien pour la février le 15 février juste après Saint-Valentin. Mais là ça moi pas c'est ça qui concernant billets. Babi billets ana après que ça fait que côté ka billets à combien ça va pas mbater ça bon pour bater babi. Obinga la kamoka. Pour les batu ba comprendre raté que buffet na billet et ce qui est monté. OK. Buffet donc si la star. Obina na nini na Nigeria. Ba mi coucher wana pokuta na ba ngomba futambo. Et bien du coup. Chukuma na chuki bébé yana na zinale. Octole isi. Ya sana ni voilà. Bébé. Chukuma na chuku. Pokuta na bango futambo. Oui, pour mon bango. Et ça nini mobo OK o futi mbongo ba pesi o jour yo okuta na bango. Qualité biso na Congo pe to salongo pour na star na biso sila. Buffet nde eza $25, eza billet buffet. Parce que to louer salle na Gombe, ça les a cher makasi. Alors $25 ya buffet. OK, je mali la salle au fele kabo. $25 à buffet. On peut star na o sai pe ba vidéo na star na yo, o bibio ke ite. To sunga sila. Sila za star au streaming.
et certifié. Asa ndemona pièce tout est ngungia sumbi akei. Libata kufi akei. Donc ndenge bazabo bayeba kata za star to za nani. Bazo kompote kunde mbembe to nani yango. Yeso ka tete la l'hôpital ta bazo kenda beli bolimo ekena ye. Tana yaka. Pourquoi vous avez une caméra de mélo? Hypocrite. Vous n'hériterez pas les rois blessés. Mito. Star à moi la papa maté. Star à moi la papa papa ya boya ndenge ni ya starté. Le billet de Patricia Shoga na ma grand zaté. Oh le niveau ça sur le vérité. Le niveau monté azate. Azate. Période biso to sala nzonzi na bandal wana. Na mona été. Kaza bina makambo ko tsa biso. Boko tsa kaita e botanga biso. Yeah, merci maman Olive. Merci. Maman asunga. Asunga makasi. Mutandola bakwanga tika. Comment ça tika? Alors bakwanga. Ndimona bakwanga te des amours. OK. Bakwanga te so pas tellement trop la nzoto. Ya luki vie. Makasi, ya makasi na lukavi. Abundi penza. Abundi. Ya kote. Bakongo banyoko lié. Baluba, mito to. Baluba ba bitumbo eleki makasi. Bitumbo eleki makasi. Otika la benga ya yananga. Baluba banyoko linga ye. Otika la benga ya yesu. Baluba banyoko linga ye. Otika la. Alléluia. Alléluia. Allo papa.